c'est lo bangonde bazo loba bazo accuser mutute balobi ke biso bachi en général to étrangler moana to enlever ki moana mais or que c'est pas ça. Nous avons des témoignages toza na ba preuve où ils ont prouvé que to yebi likambute parce que papa leki ya moana ya papa moana aluka ki biso a expliqué ki ndenge nini moana na bango abunga ki depuis 11h et pas na bango. C'est ça. Vers et comme vers 10h parce que maman moana zala awate ayaka kindaka. Vers 10h 11h maman moana sokoli moana na ye. A sokoli moana ne azui manga apesi moana na ye. Afandisi moana na se moana zolia manga. Maman moana akoti ko sokola. Kokota koti ko sokola abimi amati likolo po akelata ba uniforme. Na lopango ezalaki tata mwasi ya mwana na ye noko ya papa mwana. Bazalaki wana. Tango abimi ama auti likolo na bango na etage akiti ko bima bimi na espace na bango wana amoni susu mwana te. Atuni tata mwasi omoni pakore te. Ya lobi anamoni ete etala enanu libanda. Koloba be atale libanda mama mwana pe abimi libanda. Aye kotala na cabine awa esika noko na bango azalaka nde mwana moko yenga libanda mwana zalaki te. Wana na les après-midi. Wana ba donc tozaki vers 11h. 11h. Abimi ata po mama na kenda classe après-midi. Abimi ata la mwana libanda mwana zalaki te. Azongi na kati. Ayebisi tata mwasi ke nga na moni na nga mwana te bino mobotika kosala nini koluka ye. Mama mwana pe ake classe. Tata mwasi pe ya mwana pe asokoli pe asala nini akei. Après quelque temps, tata mwasi ne mususu azala pe awa mekende kosunga ndeko na ya botaki na masina. Aye mama bengaki po a plantaka biso, a planter mama suki. Tango aye atuni mwana na moni mwana te aza wapi. Moko na bango apesi réponse tata mwasi o abimaki wana vers 13h po aya kosala mama suki. Na moni mwana te ya lobi balobi ke mwana bayaki kozwa ye na mai ndombe famille mwasi eza na mai ndombe bango bapesi réponse bongo. Bon tata mwasi ekomi vers 15h 16h heure alinga kende atindi susu ye noko akende kotala soki mwana aza na mai ndombe bazwela ye parce que depuis ye amoni mwana te. Akende kuna na famille mwasi na mai ndombe bayebisi ke mwana azate. Mwana azate bayebwe koto nyonso ekomi paniqué. Wana bakei bafouiller partout na ndako akutulie noko asala na cabine yo tala tina salon partout mwana azaki te. Libanda pe na mituka basali mwana azaki te. Arrivé 18h jour on peut courir azaki te na matete. Et comme vers 18h30 Maman sko apesi ordre na chauffeur na biso. Abanda kokotisa ba voiture parce que molili déjà zalaki. Chauffeur akoti abimisi RAV4 ozaki na kati. Abimisi wana 18h abimisi RAV4 libanda. Abandis ko kozwa voiture ya muke po abando sani. Abando kota mituka po ya mike kota ka RAV4 za na sima po kenda otika bana na classe na tongo. Afongo la portière a mutuka boy. Mwana lali na pedal mwana bazelo nzoto mbimba mwana misumbela na bilamba donc mwana bande ko pesa solo mabe agangi mère mama sutuki nini tala mwana babande ko luka yeyo mama gangi wana na koke kotala boy mwana na kati na fulufulu mwa kilezo bimaye na zolo. Après bandeko na bango bazalaki na liboso ya conteneur o ezalaki pa na bango wana bayemba la moko mwana ba misusu bazui banzete pa na bango ye noko mwana na misusu babandi ko panza ba vitre ba voiture nyonso epanzani eza na parquet ya matete ba vitre nyonso epanzani. Elenga Congo Glodidia Sika la mignonne la mignonne Tresimbelenga bro Tresimbelenga bro Kata Maxime Bio Café Yango
connaît pas demande hémorroïde. Et on dit oh, il y a diabète. On a né avant. Sous réserve. Il y a un hôtel. Bon, bah, tu poses à Ka, Yomoko. Expliquez mon ninga, toi, un problème dans le couple. Expliquez, maman, t'es longo, ils ont mis sa mission dans le couple. Tout ok. Bio café et au salation de lengue. Tomé la cana bino yango. Force en bête. Danger. Maxi Bio, café original, bande tomela yango. Merci beaucoup, Banapoto, Banaya Brazzaville, Abidjan, Bana Yaoundé, Bana Ker, Otou, Bazolanda Juvenal depuis Tunisie, na confiance au Bopé Sarabiso, Baplé à Matete, merci encore une fois, na ko fournir Biso ba information et puis Kopé Sarabiso, ba temps au Bozoaka pour na Rolandaka, actualité na temps réel. Depuis hier, bozomona na ba télévision na banda kuna bino na commune ya Matete oyo toza na dossier ya bébé il y a 2 ans oyo na kombo ya Pakore akufaki na date ya le 5 octobre li boso ya lopango moko ya ba voisin na kati ya mutuka oyo famille ya kize bandeko pourquoi moi na biso akoki kokufa boye alors dossier ça na kati ya justice ça na parquet lobi déjà bon mona ki comment famille ya Ken o azali papa ya mwana biologique ndenge alela ki na koko na ye mais qu'est-ce que l'on est tient ndeka tolobaka ke biso toza au milieu du village nous avons eu aussi l'appel na famille o bango baza ko accuser nde ba bengi biso. Nous allons aussi essayer de vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. On peut appeler ça droit de réponse et rester branché avec tonton de la presse Juvenal Kibala. Madame Grace Bouanga, à qui je dis bonjour et bon week-end. Bonjour papa Juvenal. Ça va? Ouais, ça va très bien. Déjà, on passe déjà l'émission quelque part. Non, non, c'est ma première fois. Donc, première fois, on a passé l'émission. Tu te disais un jour que au moment pensant au coup tout est genre avec mission bon ben on se retrouver dans circonstances mobo et puis voilà. C'est ça. Na bane ko penser même pas que na koko leka na ba émission bon mais circonstances ya vinde makambozo kende yangondo moninga na leki na émission oyo. Combien de temps boza awa na Matete? Bon. Et où meli nga na botami lopango eza déjà. OK. To umeli makasi na Matete. Qu'est-ce que les gens disent de la famille Bouanga? Ba voisin, ba tout, ba lobani Serbino. Bon, na quartier oh vraiment toza na témoignage ya mabete. Na quartier na biso nde toza ta na témoignage mon côté ya mabe. Famille na ngai ba parents na ngai baza social. Baza bien na mutu nyonso na quartier so il s'agit ya ko aider mutu te aza na témoignage ya mabe likola famille nanga lobaki mutaza mutema mabe mais du moins mutu aza na likanisi moko te o maloba moko te ya mabe o déjà toyoka vers famille nanga. Madame Gracia Bouanga caméra yango yo bato ba Holanda biso omona ke mission to sa ki na papa ya Pakore Ken na koko na ye droit de réponse na yo et koki kozala nini. Bon, pour nanga premièrement, non lela na mutema. Non lela parce que moi nous akufi Pakore wana asa camarade moi na ngai. Ayaka awa, asakanaka awa, apasaka presque ba journée na epé awa. Mais tozaki surpris. Ya komona famille auto mesani na bango bien, ba accuser biso de la sorte et blessaki. Et blessaki ngai makasi pe famille nanga mobimba et blessaki biso. Na ebité tokoboma mwana oyo ya muke na cause nini na bit nini po ye papa mwana azala awa kolia na e presque abanda kozala awa pe baza na bana bandeko na bango oyo mama na biso azwa en charge o bafanda awa au moins ba 7 ans 8 ans bafanda awa tolia bango te toboma bango te makamba boetikala kosalema te et pourquoi na innocent bato biso to ke poser acte wana donc ils ont blessé nga makasi papa Juvenal.
Alors 7 ans 8 ans oyo olobi famille wana ezala awa d'abord relation nini boza nango bino na famille wana? Bon, relation toza nango premièrement toza non ba voisin. Toza esika moko et en plus pe relation ya kokota makasi parce que maman nangai asimbaki leki ya papa mwana akufi na baptême. Asimbaki na baptême et arrivé que maman ya fille wana akufaki, maman azwaki en charge. Ayaki a consulté biso bana eke azozwa ndeko na bango botala maman na bango akufi to acceptaki parce que toza famille. Mwana na bango afandaki awa des années ti atangi depuis deuxième secondaire ti akomi na université toujours na responsabilité à maman na biso. Alors na date il y a le 5 octobre d'abord famille wana eza kwa kize nani na lopango oyo abomi mwana? Bon, c'est lo bango nde bazoloba. Bazo akize ntute balobi ke biso bachi en général to étrangler mwana, to enlever ki mwana, mais or que c'est pas ça. Nous avons des témoignages toza na ba preuve o ezo prouver que to yebi likambute parce que papa leki ya mwana ya papa mwana aluka ki biso a expliquer ki ndenge nini mwana na bango abunga ki depuis 11h et pas na bango. C'est ça. Alors mwana oyo abungi depuis 11h et ça li panique na famille ba ki Coco ça en fait qu'est-ce qu'on appelle qu'on portait plainte contre un inconnu. Alors il est arrivé vers 19h ba il retrouver mwana liboso ya portail na bino na mutuka ya ba voisin te na mutuka ya mutabalabala te mais na mutuka na bino. Ça veut dire quoi ce qui okoki ko expliquer ça? Bon papa biso tozala epa na bango te mais mutu na bango moko papa leki ya papa mwana aluka ki biso expliquer biso boy mwana alamuki bien vers et comme vers ba 10h parce que maman mwana zala awate ayaka kindaka vers ba 10h 11h maman mwana sokoli mwana na ye asokoli mwana ne azui manga apesi mwana na ye afandisi mwana na se mwana zolia manga mama mwana akoti ko sokola kokota koti ko sokola abimi amati likolo po akelata ba uniforme na lopango ezalaki tata mwasi ya mwana na ye noko ya papa mwana bazalaki wana tango abimi ama auti likolo na bango na etage akiti ko bima bimi na espace na bango wana amoni susu mwana te atuni tata mwasi omoni pakore te ya lobi anamoni ete etala enanu libanda koloba be atale libanda mama mwana pe abimi libanda aye kotala na cabine awa esika noko na bango azalaka nde mwana moko yenga libanda mwana azalaki te wana na les après-midi wana ba donc tozaki vers 11h 11h abimi ata po mama na kenda classe après-midi abimi atala mwana libanda mwana azalaki te azongi na kati ayebisi tata mwasi ke nga na moni na nga mwana te bino mobotika kosala nini koluka ye mama mwana pe ake classe tata mwasi pe ya mwana pe asokoli pe asala nini akei après quelque temps tata mwasi ne mususu azala pe awa mekende kosunga ndeko na ya botaki na masina aye mama bengaki po aplantaka biso aplanter mama suki tango aye atuni mwana na moni mwana te aza wapi moko na bango apesi réponse tata mwasi o abimaki wana vers ba 13h po aya kosala mama suki na moni mwana te ya lobi balobi ke mwana bayaki kozwa ye na mai ndombe famille mwasi eza na mai ndombe bango bapesi réponse bongo ye pa ye akoti na pharmacie replanter mama suki bon tata mwasi ekomi vers ba 15h 16h heure alinga kende atindi susu ye noko akende kotala soki mwana azana mai ndombe bazwela ye parce que depuis aye amoni mwana te akende kuna na famille mwasi na mai ndombe bayebisi ke mwana azate bayebwe koto nyonso ekomi paniqué donc bato bakomi paniqué koluka mwana babandi koluka mwana avant même bakende ko porter plainte na kuna na district ya Matetawa bakoti na ndako ba vérifier na mapango nyonso mwana azalaki te ye noko ya mwana o aza libanda
oyo ateka na cabine aye kotala ntina bavoiture ezalaki libanda y compris maman na ngai y compris bato batekela biso na conteneur oyo tomesana ofanda baye wana bamoni mutu te na kati ya mutuka po ezalaki 2 mituka libanda Mercedes na Peugeot bavérifie bamituka ezalaki filme te bavitre bavoiture nyonso ezalaki na se oyo ya nsima bavérifie mwana azalaki te mama na ngai azomilela kutu nana koko mwana ake wapi nana azwi ye mwana moke na nzala air oyo ti ekomi vers ba 16h papa mwana yo ya mama na biso azo fortifier papa zala calme mwana osani akomona bakoluka ye boluka partout bato bapanzani kokeluka mwana mutu kezaki kalibanda parce que mutu kebimaka 6h ti 18h nde kotaka ebujaka te. Après wana bakei bafouiller partout na ndako akutu ye noko asala na cabine yo tala tina salon partout mwana azaki te libanda pe na mituka basali mwana azaki te. Arrivé ba 18h jour on peut courir azaki te na matete et comme vers 18h30 maman sko apesi ordre na chauffeur na biso abanda kokotisa ba voiture parce que molili déjà ezalaki chauffeur akoti abimisi RAV4 ozaki na kati abimisi wana 18h abimisi RAV4 libanda abandis ko kozwa voiture ya muke po abando sani abando kota mituka po ya mike kota ka RAV4 za na sima po kenda otika bana na classe na tongo afongo la portière a mutuka boy mwana lali na pedal mwana bazelo nzoto mbimba mwana misumbela na bilamba donc mwana bande ko pesa solo mabe agangi mère mama sutuki nini tala mwana babande ko luka yeyo mama gangi wana na kokekotala boy mwana na kati na fulufulu mwa makilezo bimaye na zolo après bande ko na bango bazalaki na liboso ya conteneur o ezalaki pa na bango wana bayemba la moko mwana ba misusu bazwi banzete pa na bango ye noko mwana na msusu babandi ko panza ba vitre ba voiture nyonso epanzani eza na parquet ya matete ba vitre nyonso epanzani après wana ba sécurité ye batu ba ye ba soki otala pe libando mona ba vitre pharmacie nde ba panzaki ale batu ba soda babando ya pona ko kota kimia ba ye wana ba memi mwana na morgue basali ba makambe za na district ba memi mwana na morgue. Après wana dossier zaki na district dossier qui parquet pe ba convoquer maman na biso akepe asambi a expliquer likambu ndenge ya monaki ba bengisi pe bango ba lobby parce que bango ba portaki plainte contre inconnu ba lobby pe mwana ba expliquer likambu ndenge zalaki bobo batuni ba en relation ni bazango na famille tata moi so habito za kabia ba makamba bwenanu et salé maté. Après wana to landela makam na parquet basenga bango mbongo yo autopsie. D'abord avant de commencer maman Gracia mutuka oyo baye ko retrouver mwana vers 18h au chauffeur akena qui pas démarrer à cause ça et ça le même mutuka o ba contrôler qui yango na moi. Oui, et ça même mutuka et ça Peugeot na Mercedes tant ba contrôler ba moni et l'autre côté noko mwana wana o ateka na cabine a télémiti na voiture batali mutu azaki te na kati mwana azalaki te mutu te nani oyo souvent trop azaka libanda place mutu kezali souvent izaka nani bon eza mutu côté ka mutu ozala wana te mutu ka aux environs pembeni wana mutu azate ezaka bloqué te ezaka nango ouvert. Bon le problème eza mutu kezaka to blokango na fongola te parce que client kokoya commissionnaire a kokoya na bato au lieu que bato bakota kananda ku ba va et vient to tindika juste ba portière mais fongola to bloquer na fongola to tika juste ya kokanga boy mais fongola ke to bloquer nde ba bloquer ka voiture to bloquer to tika parce que muta kokoya atali mutu kande ezala kaka mutu kaso ozoteka bato batala tina kati nde ezala kaka mais to chaka fongola te kolungo a epa na bino tiko okoma na lupango ya bakel il a 0 mètre je pense. Combien de mituka oza juste kolongo pas la bino n'est pas na banzaka oya bino te sala ba mituka mususu te jour événement zaki ka mituka na biso. OK. Mituka na biso kande mutu ezaki libanda.
ezaki su mutuka mutute na papa wa teka zelo na wana kande zalaki mais zalaka de chaque jour kaka mituka na biso mibaliane ekota ke bimaka. Alors tabo komi na justice babi que non il faut bosser la autopsie. OK? Bon tant komi na justice balobi photo sala autopsie. Balobi comme likambo ekoi famille na bango bacha ndambu famille na biso pe tocha ndambu. Bango ba réclamer que mbongo ezate. Maman porté garant pour toye ba vérité ya liwa ya mwana wana akufi na cause nini. Maman futi mbongo ya autopsie. Afuti basali pe mwana autopsie. Si sikoyo résultat ezobima te parce que stabilité nanu ya dossier sike il faut kende nanu et banité parce que ba dossier bazo changer ba parquet. Bazo changer ba parquet parce que na oui que boza ko corrompre na ba $500 et pas magistrat et puis en wana qui dossier sikoyo comme na parquet à grande distance ya Gombe madame. Papa likambo maître na ebité soki na ndenge tozalaka tokoko corrompre femme ba magistrat ba avocat pour $500 na ndimi yango tepe na yebi likambo wana te magistrat zo sa musala na ye mutu kezalaki na lopango te mutu kezalaki libanda magistrat zo landa oyo elekaki na district magistrat zolanda o elekaki na district nde bango ba expliquaki nde ba portaki plainte yango magistrat zoloba azolandela to corrompre mutu te to bande kozela juste parquet résultat autopsie ya po ba communiquer biso na bango résultat ya autopsie. Autopsie on cause à combien de temps parce que un mois déjà on trouve ba un mois et demi. Ça on est dépendre na biso te médecin légiste nde mutu il faut atinda lettre peut-on botinda autopsie et quoi na maboko na biso te et quoi ya pe na maboko na bango te et quoi na maboko ya bakonzi kuna na parquet. Merci beaucoup madame Namaramo Nyonso. Personnellement binomo bolo balini. Ce sont des histoires montées au basali montage ou bien et ça que moto a étranglé moi ni na famille na bino ni na famille na bango ndé ayeko boaka moi na moto kana bino je ne sais pas si réellement eza bongo. Bon papa pour na biso vraiment liwa mwana wana to yebite to zata pembe nango te pe na mitema na bango bayebi ni bayebi ke toza ba innocent bango bayebi ata na boye ba olo bango te bakoko dévoiler bote parce que likambo salemi mais na mitema na bango na famille na bango nde baza wana bayebi nde biso tozali donc liwa mwana oyo toza permettre za kumoko monter oyo balingi ko salir biso o déjà ba salir biso na makambo ebele bana ba salir bino na ba accusation bazo accuser non c'est lo bino moko tombo ofada bo boule nana ngwa koki ko salir bino non au monde déjà toto cha ba ocha déjà kombo famille ils ont déjà ko généraliser tout le monde bazo citer kombo mutu te parce que papa mwana azana kanda mwana souci ya mwana na ye para nyonso abungisi mwana koloba toujours mais biso na liwa mwana oyo babimisa biso toze la justice asa musala na ye ndenga okende nango so boyebi ke boza ba innocent comment bokoki kwa kizeken ke papa ya mwana yo moto bomiye oyo pakola biso ber parce que ozoluka moyen okende poto tout ça c'est dit à quoi eza lokuta papa nde toza bwata mukolo moko te mutatelema discussion na bango aloba na ken boy jamais mutatelema ta na bango te papa mwana za wana tosambela kanzambe biso nyonso jamais mutatelema na ye aloba ke papa moi ken yo zoluka kaka ozwa mbongo salir biso non na libota na nga baleki na nga baza wana mutu te atelema ta discussion na bango jamais les contrats bango bande ko luka ko swana na biso voire même ba locataire na bango bakota ba makambo o ezata ya bango te mais toujours bande yo sabiso silence to kanga minoko na biso justice ça musala na aux environs ya quartier na bino et la bino peut déjà boswa na moi ba querelle entre ba voisins jamais na noté depuis to yawa ko swana bon
ba petite sœur ba jeune fille baza na bango ba discussion amike mike ezalaka mais ya ba keren na mitema te. Na date il y a le 5 octobre madame Gracia Bouanga ozaki wapi? Bon ngai nazaki na ndako na nga na limité natanga na yese na continuer licence. Na otaki osala examen kozonga na zongi nde nakuta événement oyo. Na mwazaki na ndako. Na ndako bato bazalaki kaka mama na nga azalaki. Fiyo ateka na pharmacie azalaki na baboni bazalaki na sima. Muto ya suka vérifier ki mutuka tant ezaki vide. Après ezaki ba hernie. Bon, mutuka baye ko vérifier ngo 17h. Mwana zate. Mutute na kati papa. Mutute na yeso mutute na kati mutute. Parce que maman libanda na biso eza na mutu akata ballon wana. Pharmacie ezali. Mutute a vérifier ki o mutu moko songolo sondenge nini. Donc jamais. Comment est-ce que tu comprendre na écart il y a 1 heure malgré courant exacté mais néanmoins moi lumière eza que écart il y a 1 heure du temps mutu akoya pe na mwana a participer na kati mutuka. Je sais pas place où on en est, place où on a. N'écart il y a 1 heure du temps. Mutaroya à côté c'est mutuka, à côté ça fongola, à côté c'est moi na kati. Parce que tout le monde moi na pédale, moi na za longé torsini et puis voilà. Bon papa wana vraiment ngai nazata na idée likambo wana te parce que tango ba luka mwana même bande kunanga ya mibali bazaki un peu alerté. Donc batunion so souci à mwana ni lata tout le monde. Souci à mwana ndenge mwana ye ko se retrouver na kati. To éviter so eza magie, to eza mystique nini to éviter parce que vous vérifier mwana na kati ya mutuka mwana zala kité. Après quelque temps mwana amunani wana nga no benga ngo sorcellerie. Mais babi que mutuka na bino à un certain moment kota ki na lupango après bimi. Jamais. Mutuka wana kokota nango ezalaka 18h to 17h. Esili. Er nango angwana. Parce que mutuka ote kokoti kango te 19h libanda. Mutuka bimaki 6h. 6h à 7h mutuka bimi libanda. Ti bazo panda ba pandi mituka libanda ekoti erni. Mutuka tikala ta kokota na lopango te. Mutuka wana o mwana zalaki na kati etikali ko bouger te. Excusez, etikali ata ko bouger te mutuka ezaki ka wana demituka pe na position kaka ezalaki. Mutuka bougaki te mutuka ezaki ka wana libanda. Merci beaucoup. Bon poto ngazana l'état te mutema nga pesa banquité. Alors que la justice soit faite parce que genre il y a dossier on a payé trop louche au toyeba parce que kolongo na lupango awa si au comme na lupango ya baken il faut sauter deux mapango je crois il y a la 4 awa et puis voilà donc to meka un peu koyeba dans l'avenir et là connait résultat réel il y a autopsie ko pesa. Alors madame Bouanga dernier message na yo bato bazota la yo message ne gozani. Bon message nange ezabwe tozala agité te tozela résultat autopsie tozela l'état kata likambo nango ba agitation nyonso ezo plaire na mutu te so mutu aza agité c'est kayebi likambo o ayebi likambo to ozala toujours posé ozela makambo comme ekomi na l'état kata makambo na yende l'état kataka tozala agité te to paniquer pété to benga te to sala sonini te to tika l'état sa musala na bango l'état sala musala na ndenge azoke na malema l'état kenda na makambo akufa pressé te oko kende ko menacer l'état te ke sala boy non et surtout innocent bato mwana muki a 2 ans makila na ezo ganga oko brutaliser magistrat to procureur te to nanité na date sona les 5 mwana wana kota kia jamais mwana na tikala ata kozala awa te mwana ata makolonie ya mkiete na lopango oyo mwana zaki ata te ndeza kaki ayaka o nini mwana tikali ata koya ata awa te tozaki pe surpris information que mwana bungi ba luka mwana or que mwana bunga ki pa na bango depuis 11h maman mwana zaki no présent mwana bunga ki pa na bango moko papa leki ya mwana nazalaki tata mwasa mwana nazalaki avant de se mwana wana bozaki na bon terme na famille
Très bien, papa. Tant le trop même. Tout ça bien. Bayaka wao ko repasser ko salabo makambo mike. Tout ça qui en bon terme sans rancune, sans ni problème théo ni mon côté. Tout ça qui n'est l'autre côté, tout ça qui bien. Merci beaucoup. To komi na suka na petit chose eloko baksa. Bon. Eloko bakisa eza vraiment té parce que biso so tous na souci, tozo lela mwana o yazaki kati na biso lelo aza esusu te. Pasi na famille ba perdre. Pasi pe na biso tozui likambo ba ye kokose la biso likambo to yebi ata mutu na makolo nango te. Mais pour na ngai nzamba azali. Nzambe aza juste. Nzamba kokata likambo oyo. Nzamba aza juste. O asali likambo. Nzamba ko s'apprendre na ye. Yango l'état okata makambu na ye na ndenge na ye to corrompre mutu te, to futi mbongo na avocat moko te, to futi mbongo na mutu te. L'état zo sa musala na ye comme il faut. Et si arrivé que ça moko ya membre de famille na bino. Bon, tokoye bango kaka. Menenzimi pété. Pharmacie na place mutu keza, ça combien de mètres? Bon, et que ça bat 2 à 3 pas, hein, si je me trompe pas. Bah tout bako ça la tene à moi. Mais mutu ça na pharmacie. Miss neza tout droit libanda. A mon raté l'euro moroté le jour wana na mutuka. Bon. Comment est loko toni? Parce que porte ça poelele. Amona te loko te. Mutu keza liboso pharmacie. Mutu keza liboso pharmacie ya ebike, mutu keza akoteka. Akwatira attention na ngote ke nini te. Ye azawana po na pharmacie. Azoteka, afandi na ye azoteka. Merci beaucoup banapoto to komina suka. Ngana zananga tonton de la presse au milieu du village, bomoni ndenge famille Bwanga et puis si droit de réponse. Alors Moussa letika na okana justice pour ça la Moussa nango. Tout ça na biso l'état te auto kata dossier à problème oyo. To komi vraiment na suka. Merci beaucoup na play ya matete na confiance na bolingo na bino ba auto balinga kelenya Congo TV officiel. Moussa la rande yango ça qui n'a pas ça Moussala yangoyo vraiment nous allons frapper très fort pour ne plus frapper bateau tout par exemple ba jar y a pas problème, n'hésitez pas de nous contacter et ça va juste pour toi apporter solution parce que presse et APK wana et daka bateau par rapport ya ba kamo bazanango nous avons reçu des appels partout à propos il y a dossier il y a pas Corée. Merci d'abord à Willy Mouchine qui nous suit depuis l'Afrique du Sud. Oyo à Zolingapé a apporté juste la solution et aussi à Chims Kabengele. Nous disons aussi un grand merci à Madame la Joie Pichunamado parce que hier la nuit et tout ça qui vraiment bah diaspora bazaralibanda la Joie Pichunamado et aussi à Bibio à Libitalo à Londres il y avait un junior Molenge junior à Benga Kibiso et puis aussi à Peter Mapende mon cher ami Libondance depuis Paris. Donc Madame le projecteur de l'Europe Philomène Lomingo. Merci na bolingo na bino na confiance na bino numéro na biso ezawana bo continuer toujours ko benga biso to rolandaka bango juste ata na justice ce qui t'a épé Samuel biso to rolandaka bango ton frère benga César wow, voilà merci beaucoup César to zawana toujours to continuer musala na biso Nicolas Osomba derrière caméra merci de nous rester fidèles boucle Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, très simbelenga bro, très simbelenga bro, kata.